Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut naba fidèle nyonso ya Congo check check TV et Yabino la canon et vraiment Bambote partout place Bozwami on a profité encore na pe sambote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo boss ya pembe boss na boss na yo et karezali quoi pourquoi pas na Fadi Chibango Agetrad patron des patrons bote na yo place Bozwami na bosante na mama Madongo mala patrona et katande to mesana ko sepel Sabino na kati ya Congo check check na émission na bino vous avez droit de savoir Darling Love lelo amemeli bino nini o foboyeba lelo l'émission vous avez droit de savoir nazo yambela bino ndeko mobali na kosepela ye moko vraiment à se présenter pour alinga beta histoire na ye vrai o e komela ye na vie metiti masoko oki ko fongola balandi nyonso ya Congo check check TV ba mona invité nanga o naza na ye na plateau o tokosolo na ye histoire na ye ya vie oyo e komela ye. Merci beaucoup Metitima. J'espère que vous avez invité Nanga Onazane Lelo na plateau. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Balandinyo soya Congo check check TV bazo landa yo kombo nani? Kombo nanga Christian Musangazo. Kombo nanga ngwana. Christian. Ok, merci beaucoup Christian. Toza qui appelle Nayo, Ozaki vraiment na posa ya kobeta histoire Nayo po biso na chaîne biso Congo check check TV to beta kaka ba histoire vraie. Oyo vraiment et salamaka. Souvent za la Darling Love beta kaka mutape sinda beti lelo vraiment naza na mutu oyo vraiment likambu e komelaye nde lelo ako expliquer biso histoire nini oyo e komelaye. Papa est-ce que vous pouvez expliquer biso problème oyo bengela biso? Non, il n'y a pas de problème. En fait, problème on a bien la bino, on a expliqué bino réalité à vie. Auto yoka mais na mona peke et komelanga. Tozara na kin na RDC on a difficulté à famille quand des araki papa tikara biso tikara mama belé mo boy to tekaki la famille ya papa ayeba kité maman le bec to teka comme ça to ça va démarche à faire voyager ngai comme ça bitika na ozana na tina bunda ta ki moi mobile na luka na tinda ne fils qui ata somme o te ba teka ki moi ne fils qui va lukela ba famille papa ba pesa bango bien ba créer lo mo mais na kendaki puis na komakiwana na daki na Lyon to vanditi moi mobali ka to bundi ko bunda ki moi mobali zamba sungi na mo zo moi mike et ko taper bon quand des alaka na ko mona moi simo boy ka kuna na poto kuna abandai ko edenga ipe comprenez que non un garçon mon courageux donc à ce pela ki na ngai to eko vanda ndako moko to komi sika moko to vanda abisinga que non ye ayaka déjà poto kala ngana ki ngana ye avant ni na retard malgré que a indiqué que ngala ksenga mambebele na vie ti na zo iba bolo ya ki vers travers ye na katsote papa l'air au komaki après combien de temps de voir kokutana na ndeko mwasi non yo melakite ezaki vraiment 2 mois après 2 mois to kokutana ye ndé siko a brancher ngai a brancher wana mo job ba mike to sa sala wana ba sepela ki na nga bipe ke ye azana mobilité to ko va na ye ndenge to benga na ki ba famille pe na expliquer maman ki maman na jifimo bo awa na 2 mois wana oyo bokutana yo akuta déjà iso banda musalo ye ka poto dans 2 mois zu musala ou bien de non te na zo no musala ti na za ki wana ko observer ndako kaka bisika na kitela ki tango ye ayo mona ngai te na expliquer ki abino na boulot mo boy comme na mono za courageux ko bando travailler c'est pourquoi ton bandi au travailler ndi ako proposer nga ki non bon na mono za courageux nga na mono na za mobilité yo po esika donc to ko bando vivre na biso bon nga pa na mono ki ngo za avantage na ngai pe to vivre na moi si to andi ko vivre pe to fungoli compte moi apesenga ke to za na compte ka moko so ezali ki wana musala po zo eka na sima moi na sima na ye so ezali ki non ngai na ina bisambongo il faut présence na soit lié il faut présence na ngai présence ou signature
entre temps maman bazo déranger ngai maman mbongo après maman ayebeki na koma ko sala non tinda mbongo pona ba oncle no awa moye zate bazo déranger tinda mon maman na tinda maman na so expliquer madame mais ça toujours à côté Albert toujours à côté si metalanga promesa boye maman kuna faute na ba to nga ba mbwana ebi yangote nga non to selo mote nini compte za ka compte mshombali donc il faut to zala ini tika no bloko wana ya compte to boko la non bana bo biso to kangsa mbongo to san mais entendant to bota ki na EPT entendant bo bota été na compte na yo déjà bande au travailler bande ko transférer mbongo déjà aux aiki de jeunes mbongo na o ekokai peke ozwa otinda awa na Kinshasa mama somba lupangu ndenga tekaki ah oui ezala ki vraiment ko som meko kaki pe na ko tinda pe tikali pe na sala bablo mususu bon viki na demo za ki déjà côté na mutu pe bo mesani bo meli moi ça société comme que aussi et loko na sima mningo za lengrate to ba chrétien to ko loko wana te entre temps maman zo benga yer nyoso normal mo compliqué maman kuna na bondela chérie alingi te koto maman benga moi été subitement comme son vanda bona monde va oncle maman déranger ngai maman pesa numéro pas biki non moi na za moi na binope boza bo benga et donc oncle ba bengi ngai bandi ko solano yondo za boye to benga après une semaine Luka sala tu otinda mbongo wana po biso to kabola awa kokota kindoki te Nathalie bona bengi mama poko passer numéro na ngai pa banoko ebindenge ba famille biso kuna na Afrique to zalaka habité papa ba déranger nga tellement trop na mona ki loko sala te yono beki non boyo ka mwana bino yemoko expliquer bino peut maman OK pas de problème après une semaine ko raté ko kina pe oncle ya yo pe sanga 72 heures donc 72 heures wana esinga kina sala tout oui, si, il y a une menace. Bon, si on a un comprendre à quel genre de menace. Bon, on a demandé à paix qui basa musika, musika. Bon, ça, l'eau morti. Mais ce que nous avons pas, c'est pour aller payer mon maman, n'a papa zate. On a demandé à on a ça la caca tout. Pour ça, ni natin de l'eau quoi. Tant madame a un déco boy, on a mis ça en bon. Et comment est-ce que nous va tirer maman boy? N'a pas masco que lucambongo à part dans un niveau mususu. Pour na banda ko kangsa sur na sindi là-bas mais entre temps nga ko pesa une semaine puis ba ko baksa 72 heures donc ici mbeka kati ya ko koma oncle ba benga singa en tout cas ndo zaboy s'attendre ne loko oyo e ko komela le lendemain bon nga na ebeka kino na ebiti donc en tout cas na mutupe ki mambwane ko zala peti webi za mombasoni na pasi donc eza passe na mutema eza vraiment passe na zalaka na chambre à côté la salle de bain qui se prend s'y retrouver bon pour nga za mo alemba terminer sa venir li là-bas oh baby s'y retrouver na chambre qui se prend bima boy na s'y retrouver na mboka na biso RDC donc ezaka na bimisa nga ba na babutu ba 22 heures na je batté na s'y retrouver wapi nzo na s'y retrouver na sima na biso na lemba tona des terrain à GD tona terrain à Méfé parce que na bima na sima terrain o ya biso ya Méfé na s'y retrouver no ba pyjama na nzoto donc et pesa nga loko moi bien te mo boye na we batté na sa ndenge ni 22 heures nga oza na Lyon kono mais o ko s'y retrouver na RDC et ya ba réalité auto yo kaka mais il le kombela pingai ndi na zabwe na bi ke bato mingi ba otala ba oyoka ba omona mais ça va réalité au pe commis et pas dans moko maman biso ayeba kindokite pas biso ayeba kindokite famille na sote biso to ba famille chrétienne mais subitement to comprendre tete surtout nanga la se trouva na ki na le malema na bi pété nini benda kanga iti na ko se retrouver pe na koti sina ngata lopango bato nyonso bakima eza bato nyonso bakima ndako bakiko benga wa pasteur ba problème nini ba ye wana boki mate mambo e ko ma pasteur ba lobi ko ba expliciter que mambo ezalaka boye ba ye wana na vandi en tout cas j'étais tellement abattu ko lela na ba niveau nyonso pasteur ba sambeli ba consoler mais le jour nazas ko mobali na vandi nanu donc ko bima na ngavu mais ezalaka pa mate nazalaka na ndako kama sto ba ebinga ba ko tala ngai to solar na biso. Ok, merci beaucoup. Ça fait combien de temps depuis se retrouver à Kinshasa? Et ça déjà année ou mois? Non, depuis Otogo 2 ans, oui. 2 ans. Oui, 2 ans. Oui. Si je me trompe pas, 2 ans, oui.
moi si oyo tikaki kuna po bozala ene déjà ndako moko est-ce que ça l'effort ya ko benga ou bien ndenge nini pour se retrouver awa ni téléphone sans papier et l'oroté ezala bongo non siko ça l'effort monte ya ko benga nous ayeba non la famille ou bien ndenge en fait taka na se retrouver ka na salle de bain na obima donc na epsi OK na lataka pyjama nzoto nanga na obima siko na ke na chambre kuna na lata blamba na se trouver ni téléphone il a chance que voilà qu'il y a numéro na mutu to na ya makambo na ko benga ye après 1 mois parce que na yebakati na ko benga après 1 mois en tout cas na banda ko mi yeba susute mais vu que ba prière nzambe azaka nzambe il est tout puissant de na ko composer numéro na expliquer au moni ba réalité ko melinga na bité yo ndi mutu salinga iboye ou bien ba nani parce que je n'ai pas compris que nako s'y retrouver la RDC ndeni ngai bon alobité ya lobeki nga na kosi c'est nga ndako bomba mbongo na voyager sans pourtant ko signaler ye donc nga ndena da boye na misala on a ko sa na bisiki na s'y retrouver ndeni sokoti mo na ba passeport na ngiza na ba chambre ba mnoso est-ce nga jamais au salama ka mna yo na ndenge na yo donc oza mbali moko mabe et yo mo nga s'y retrouver le nazara awa na benga plus de 2 fois maman ba meka ko expliquer abi que jamais mambwana salama ya mambwana ti ya bi ke ngana zaka kuna ndeni na ko se retrouver bon vu que biso en Afrique mamboisé belé donc si l'autre sur la paix sous-sauter c'est comme ça changer un peu numéro c'est ça un peu. Ok, merci beaucoup. Tu comme déjà presque na fait émission na biso ya lelo na ebité liloba na yo ya suka pour na émission na biso ya lelo ozoloba nini pe message nini ozo lancer na bandeko ozala na bango kuna na France na Lyon na France na Lyon message nini ozo lancer po mingi bayeba te que oso oya ko se retrouver na kin po ezala le moko bo eza mystérieux oye mamoko pour obimi na Kinshasa bayebite na bité message nini ozo lancer en fait message on a ko lancer na bandeko andeko bato ba mama o ba yoka bato mawa to ebiti vanda wa awa to ye to kuto na ebite pa na bino ou bien pas bandeko pour eza sous forme à église oui te et pas na biso vraiment pas na biso depuis makambo wana isalamaka nde ba mama ba réclamaka ke bon eza peka le pont en famille wa mama pour biso d'être teka wa biso wana et tant que tu es caca et tu es quoi c'est toi côté à famille à papa oui côté à famille aussi tant papa qui n'a tu es caca tu vas d'après qu'on a tipsé on va minga na lemba avant la voyage pe na kana lemba on va décider ka non église ko taka na kati ya lopango to sambela pasteur wana big savina donc tema ke bisika zaki bateka lopango wana église na bango on va ki va déménager ba peka ayo fele ba futa rapete to sambela ande na bui lobby d'un site au bandade passé séminaire et au passé donc bah on a lancé na batunyo so bazar na États-Unis na Canada en beaucoup même ici quand ba okamawa soit en mission ba sukanga ndeko bango et ça la bien et ça vraiment bien ba master nango batika na ba poto to zaka na bango bani sadisa ba Nanette Moussa Blonde Moussa P na Belgique ba master na ko takutana bango nyonso to ka baza mwa mingi ba kombo na bango eza mwa mingi sonjo otanga awa répertoire etonda ala obomona ba okamawa bomona ba photo ngayo Christian Sangazo en personne o mambo komeli ngai to sambela nzambe mingi na ba famille na biso vraiment surtout biso na Afrique vraiment surtout biso na Afrique. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez qui est belé vraiment à Kolanda émission. Vous avez droit de savoir. Darling le vaso la kisabino kakama e mazoleka pour vraiment boyer bayango et que ça la bien makasi. Merci encore à mon boss, mon patron, papa Sibou Mutombo. Merci vraiment pour la confiance et merci encore na bandela sous mbote na Freddy Chibangwa Jetrad papa patron des patrons quoi. Bambote na yo vraiment les sous. Merci encore na moi mon balo na sima caméra aza toujours réalisateur makati ya Congo check metiti ma ça qui est toujours bon na ba image bien boye. On se revoit, bye bye.
Congo Check Check TV. Yasibo Mutombo. Congo Check Check TV. Yasibo Mutombo.